et pas bien abisso Christian Kimbuku sous évangéliste ya lelo nyumani ya sérieux wana kokota na yo et veut pas comme évangéliste solo oui comme évangéliste na solo yo kasi ni za ba problème yango afinte te net ngana e bara va kimane kingu bangulu baleka trop banyongo bon veut pas comme un frère pour battre makitsaka to te bate bele pe ba raisonna bongo bakasaka da kumuda ba tellement banyonga ba tele ngana e bifera bien natango bakoko babiso bazalaka na se natango bakoko babiso bazalaka na sengo ngadurelinga bandeko kayembaka ngatandelero ngalobaka ngatandelero mokiliro yore kombaluka ngayembaka ngatandelero mabelero yore koningana bana bakobotaka biso mpe tokokolisaka diembe mokili ekokendaka libosongo yare. bien mingi tolanda bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Ouais, bana poto bana monde entier, moi votre humble serviteur maestro Okano, le maître de la presse congolais. Toi on a cadre toujours sur le cabinet d'information pour na bomoko ya mboka boza informer sur tous les plans culturel, sportif, musique, tout boye bango na bomoko ya mboka. Toi na kata lemba, toi na star ya makasi, moi na pe ya star ya makasi. Moi na vena biso Fedi Doyongo, grand chanteur ya mboko. Tozana Yannick Dindo awa, grand chanteur pas en plus. Abeta na kesa vena ngam mama foot de Didier Lacoste. Azana nzembo ba pesa ki. Tozana lemba ko beta masolo ya disque na banga ko beta masolo nzembo na ko beta masolo ya carrière solo na carrière na yenga place bana musique na lelo. Abeta sobe masolo avenir ba boule za ganini. Yannick Dindo mto pesa la masolo. Na ko bossa na jamais on pesa mbote na patron na ngai. Il a robossé na jamais digital momo digital la pêche au mot de Siko Zali Vicente Fouati la bière internationale mon latisi la pêche au mot de Siko Zali mais envoie ma la pêche au mot de Siko Zali Gaël Zatonga la pêche au mot de Siko Zali Yannick Dido Sola abeta masola lelo Yannick Dido bonjour. Oh bonjour masananga maître Yannick tala na PCP site na biso pour la patrie bomoko ya mboka donc na PCP boss ya site mbote Patrick Momo digital donc rien à dire rien à voir donc mutaleki azati ouais Yannick Dido mokile koli ezolinge ba Yannick Dido bana musique na nini pe na orchestre nini ngana bana musique kala ngana bana musique penda na ba 96 donc sérieux ngana bani musique yana ba mission belé ba na oyemba te oh les autres mon na orchestre ya ba différence ba leader donc c'est ngana bana musique na 96 wana yolo na maker donc au ganga na ba salle première donc les alrapina pour pas sa voix faut que na ba salle na banana na toilette na ki koso na biso parler tina komo ke na ba salle to mo kutana ba massa na miel tanga uti pena idio fasika ye ya kuta biso de ato na maker to panzara voyer pa ye to panzara ensemble ti comment que moi fo luka miel ke pa vena biso fande ngana yelemba awa et passer na biso mo Clara Bola guitariste moi sabeta sala orchestre ni mona na mole na fidi na se ekota ba sembe noir wana donc to panzana e moi bongo à part après na yo vanda na vanda lemba ba na lemba ba master na nga lemba pour apena natif pe lemba mère na nga avant mon argini batali kabité ya yo fokota en orchestre ya lemba nanu fo banda na mabele ponga bana ko envier sérieux na yebiga sérieux na envier bula mututu ya wenge ngafana ke wenge ba ya ba singate yo wenge te yo fo bana na l'avenir pour l'avenir à l'époque c'est ba mission tout ba kendaki faire ça les disques mobwe banzembo simba ki me tellement imita générique et simba rate massa na biso DVD faut ezaki bien taboira mabe et ça veut dire habiter il faut na bandela ka générique de biso tant to yenga na sala test na botango sa test na botango na lemba super na yara 4 personnes maintenant on a na sa test na yemba na ina danse na waka futumuka danse ça la 6 kanga e benda pingam na décortica linda ba linda zalaki na kutango mais qu'on na pesa ngo ba pa wana tu ba binda ba cran wana
donc na ye wana na sala test bazonga directement wana sirana chef ezaki Kabobo Sarbatino apesi mbote azaka na Europe venanga leka bobo na peso mbote siko zali chef ezaki Sarbatino tozalaki nakutaki ba Borax libololo aza frère moi edanga Petro pour son kotisa couleur ya l'avenir eza pona Borax pona ndeko longwa shengai na futela na mole na hôtel Monifère na yaka na Kitongo chaque jour et pas Borax fona mema mbongo ya Minerval na futi Minerval pour la kisanga banzembo apesanga nzela après na yako kuta pe ba double CD bazalaki wana tant on a testé tout ça testé tout ça ba te belé mais bazo 3 personnes à l'occurrence tozaka ngai Fabregas au maestro lelo na massa nga gérer inspiré par comment kubeta interprétation ma leader na coin na donc tout ça test biso misato bazo pe biso misato parce nga na chapeauta pour na yaka na danse donc ça que kanga batutu to yaka 4 personnes mais na yeba na zonga parler na nga plus de 150 personnes tara rep erand bando aussi là ba 22h 23h ce que yo zonga sera na balupanga batu ozongina plus de 150 personnes la pomba tous les kiri Kassan City, Bolafa, Bonzabor, Kiri Nabiso Zarana, Kan Nabiso Kan Kabila, tous les Kiri, Bende, Bankadrang, Pena, chez Biso, Erna, Yana Lupangwana, place où on a un fouté là, Batbaboulé, le roi, menace, Nabiso, bon, mon père, son tête, ça m'y Nabiso, tout zuye, Yaboga. Pour se rendre à l'avenir, il y a des bogards, mais des bogards en ballon, on va respirer. Parce que le seul bogard au Vazouaka, il y a Nick Dindo Yassika. Pour nga pena yana Wakafwa, talaba mama, oui Yassika, l'on a yana Marambasika. Yannick Dindo, pour te courir, bah mon entier, bah Yannick de la sala test na vocal nini. Na vocal nini, penanzemo nini Wakafwa c'est là en test quoi. Pour Wakafwa des sala makambo mon entier, l'île des sala makambo mokilmombe, sala test na vocal nini. Ngana la vignora tant na yana ebara ni nzemba la vignora. Na ebara ni vocal mutumo na la vignora. Parce qu'on a ebara na sala test kandela o ebinze monité na ebino nzembo te bon. Bobete la 77. Babete la 77 na sala d'improvisation. Oh son ami e asiko e ate vous arabe improvisation yanga ka wana. Tant au long na 77 babete la demi-temps. Na eu ça sous improvisation et par après Kabobo a comprendre corps vocal na nga obo li solo fona beton pe na mission na yo na ya test et compliqué nga momke ba massa ba memanga to na biso parler na la tara longue mo ya yuji ama moto na 4 na sous culotte na singlé na crêpe to ya total ba massa bité to kende total tous information si réellement journée ba répétera yo ça nini ou ça test parce que jour na yaki oh nakuta pena répétition instrument ko parce que ba massa wesinga mo ah ya oyemba déjà il faut ça testera lelo aga yo pour makila musique papa grand chanteur na mbogo yo na parler na ba nego yemba fo ba massa do son oyemba massa wesinga ya yo danger parce que tant comme inga na ismo ah mais na zaba na mbati na 7 na kana long ce que son ayembe singa musko bina nde na long en plus na longo pe simbata ba massa ba mis ba 4 ah na mona 3 ba bendani ah ya to sana nga semaine prochaine mais massa mo za yana ko bossa na communauté deli musheti ngangeli massa na to za ne tilelo honorable massa talanga biya na longola mbati na longola t-shirt il faut ça tester na longo la mbati na longo li long na pesi massa apesi nga mbati na e apesi nga t-shirt na zu na baxi ko la sous culotte nanga na zu crêpe nanga na lati to pusani bata teste babandi massa nanga bando bengi tidia à l'époque et tidia Fabregas maestro bando to bando bengi tidia po azara na style mo en tant chic mais a luka boulot ah massa matia yembi basuye je respire matia yembi basuye mission so ba mataki na bazo ibango ta pringa na ye mettre jibwa pusinga na ye wana ah musicien na ye na podium tema Kabobo aza fait na na EBA série ba beta na quartier latin na fait na lola na est-ce qu'on est na expliquer ve nga petit frère atu nga comment on a nga ce qu'on a expliquer la litoi habiter lo ba na micro rappelle le même ah je me présente Yannick Dindo moi na défunt Dindo personne père na ngai petit frère lola ah petit scoop tu peux tout coller na seki oyebi nzemoni ya mouvanga bitv nzema mouvanga na ebité obete les 77 banda na bandi na koyemba bien obi na komona ba katikati oye voekima
Voi qui m'a dit ça. Les solos on a le bêta, on a bêta on peut aller c'est ma toute première fois on a bêta on a une émission internet, ta émission on a bêta on était. Na yembi comme côté moi boy, na yemba boy. O kana yo kaneti bakanga munoko pe mama moneti salinga. Yoka bien te obi na ya pena na micro na sabatu. Na bela na yo yemba ta jour mususu ba fasha. Sko masa na ngana ka longola bilamba delinga ngeli yimba moko simbanga la lox wasana na lox minene ya yemba nini oyemba ka des choses oyemba bien yemba obi na tikala bena kidi parce que kabobo tikala ka mukia na micro ba bon kata musique ye to moni aobela foyer sous jour mususu na mona vemo wa uta na se bien chapelé ya pembe ya bamboma mboma ya mama Maria aya pesanga mbote bena pa ya ozo yemba bien yemba kobanga bato te atike nga siko chapelet na liboko to na kangi chapelet obi na santa lokola balongoni nga na kata nzungu mo butono abimisinga kabo baninga zwaka micro aloba boye na benda mama micro na bete loko moko likolo obi ke na comprena te kabo bakangani na mona mama bato na beti susu na beti susu na moi kabo boye moi che brr bo betele demi-temps et 2 temps na moi ba beti aka ba banda guitare se kuta banda no de drummer ka pesi rak tu kudu na kota mba moko bat ba beso yemba bien abina na moi kabo ribi po bina abi bachana bina wa sera to na drummer mo Hervé Garema masana nga yavana na mongala bu abeta mamo seben yaya na sotaka defa kan na kangi wakafu na comprendre oui na kangi boy batutu baz net ba no zelanga mamo wakafu batutu ba ko makabu so na ke boy batu batenga so na ke boy batu batenga parce que talaka boy ki no 4 personnes mais batutu kuteta cinéma ile neza amunene batutu mamo babeta maboko babini mamo na moni vraiment ya sasa comme ma pros abin nani na coin côté Bazis azalaki ai di barape son âme venangai abendani maman na mona bengi na chombo maman ya bengi na chombo na moni mamoro mkete porte moi ezali na cinéma ele wana mutu mo akoti a télé malati ba veste sira na yebika darmunda ngana yebare mo munene va dimne mo muke pour ba problème ezali mo muke ba série wana fa utaki prison ba bilo mo bongo na moni kam matem na chemise a pembe bora miswe na moni va chez maman musique katan ngabi c'est color que c'est na moni va bimba ba pecho wa sani matasa wa bimba ba bengi bisoto yewa baba ni na Fabrice ayembi ase ba bisinga garçon wa saita Sabina na dansa singa pi ba bimisinga na mamu pa jiba ay manan na zumi kona yembi aso imbalo la dimno yoko oza mwana na mama kabobo anga we abion kabobo malembe na tuna wa mwana ndindo ngabi wana papa na ngai lola yana ngabi wana grand frère na ngapi na grand frère propre c'est vrai yemba lisusu na yembi bi oza pena na tembre père na bino après na yemba bisinga bon bina résidence on attend la danse on fait ça va bien et puis quand venir à loba na yepe on a na binika les mêmes danse obike na mon affaire ninga na veste ngabi ezuie maman va tandi ba musicien op ko tsa bango danse wana nga ko mi ko tsa bango danse ba yi banga danse te po ba boa nga bende na ko tipe bango na monika bobo libololo borax to ko tsa bango danse maman da munda katire pa bi à partir d'aujourd'hui mon a continué orchestre to kutana na kisale et pas mettre ponzi parce qu'il y a ba no vendre ka pembe na biswa na kepe parler et ça ligue na epé mardi coulisses sous bande on nga bana poto les solo les a tellement moulai so ka continuer ga to lalawa tout mec un peu ko évoluer na carrière na yo kolongwa et pas venir biso Christian Kimbuku sous évangéliste ya lelo nyumani ya sérieux wana okota na yo et vepe na comme évangéliste solo oui comme évangéliste na solo yo ka signer ba problème yango afin te net nga na ebara va kimane kingo bangulu baleka trop banyongo. Bon, je ne vais pas commander un frère pour battre ma kitsara to. Mais tu belle pas raisonnable bon ba gasaka da kumuda ba tellement ba nyonga ba télé. Pour nga na ebi faire na bien. Pour na yo ka ile au moins vers les kana te va lo ba ke aboma ba te belé.
nandimité alba pe linda o eza kuma sirene yo ngana yo to abana lemba petit kabumba petit Linda Castro lekelanga mabe mais wana eza mamu na biso te quoi déjà on entend meka pe ko évoluer ma solo square yo tango yepa mvua mafuta vena biso akati aussi la test tout y a déjà qui obeta quelque part y a un besoin facilement tout ça la test comme tous les chanteurs siko et pas venanga Didier Lacoste que je le salue na mabita mama bana alors repose le cœur d'un grand leader mabita mafoueni je le salue à ces journées donc na hier pas venanga Lacoste ezalaka te ki na longwe l'avenir na bayara de l'avenir pour yo bien à l'époque yo frère nanga yo yebi ba masse belé ba comme ko titoyer nga mais yo yemaka bien mais kuna vocal na yo mona na raté kuna to yebité so sa voix nini kuna plus to mona ka obina binaka kuna ka danse vous a danser ou bien ne danse ko ba to comme ko se moquer na nga trop donc to comme ko se moquer na ngai au vanda boy on a dansé yo kan signé on chanteur ya boyem mba wapi ya mba wapi on a dansé comme hôtel mi côté comme moi Sony quoi na balemba ngo et ça li que jour moi to répéter na Sarakawa na facha to beba na route na animateur na biso à l'occurrence Magic to simba na una nzoto tato simba na nzoto c'était ma mission moi longwa na orchestre série orchestre Koyara pour biso to la musala vignora Scotty bazong c'est chef oh et ça la biso tout mabe et ça que tant to beba na Magic bongo Scotty azo yebisanga ke oh nde ozana va bo répéter faut za Dark Muda ya ngatali tout c'est la Dark Muda yo nga yo repesanga ba ordre Nathalie Benabo na vanda bena 5 minutes na kiti kota drummer na sambela na minzambe orchestre ngo ndeto bundi na be opéra en suspension orchestre yo vocal na ngai banité but pour moi c'est moqué na ngai tant que je suis un grand chanteur ça peut moi na dindo go père son âme grand chanteur en plus na voix wana pour pas promouvoir voix na ba promouvoir ngoti ba promouvoir trop le ketu na ngai en plus pe depuis na banda oyemba awa na vocal na ba bien ngoti rien nzambe je préfère na kina ndangune no bima puis c'est pour du bon son orchestre na bima na porte na kuta jibra na jibra yom to yamba présent ta liboso soit présent c'est na Yannick alongwe pesa le même jeudi wana na kina na ndaku na lubefu na côté na longwe bamba na vandi makanisimo mamo yelinga kino répétition à la Costa répéter na Casino Longindo kino beta trop se défouler na bima pe na zuka caro victoire na kispe na victoire na tuni Casino Longindo zawana à l'époque que de marque comme Casino Longindo parce que il y a ngo na hima mo na kutipe musique na bien kokoma na porte we na mona ba maître yo bika ba maître ngape na temka na mo musique parce que na moni maître mo boy pire ve na nga yolo azaki pe pire petit il y avait na nga lola maman na bingi maître bondové na bengi petit nga Yannick ya musicien kota a kotinga maman abi ya pe sa veno mbote na maman na sima misé d'abord ndé ko répéter na sima podium na moni va fan ga concentré pour mata podium et puis on a bonjour président na longo chapeau oteme ya butu après ça bonjour alors on est Masco, bonjour président, c'est votre petit frère Yannick Dindo, l'enfant de Dindo, le petit frère de Lola. Il y aura présentation Moulay. Viens maman Talinga. Petit tanga nini. Calme. Ok nini boulot. Pour y aller na sakoto. Abi fait boulot pepele. C'est bon vanana. Hermon Boué. Non présenter Bondo, lui qui a été Laura Romel. Bondo pas même na kiti na vandi. À l'occurrence ma mission na bandeko sola à l'époque tu eba na bon kala à l'occurrence ma sananga miake akoma pe leader na moni po yi ada musicien on na rekita no que ça vient na lola ton lola longa quartier la te on a des bonhommes et na moni to pesa ni mbote to so ma sam super to ndo kuta na ba TV to pesa ni ba mbote leti banani ba beka ma ya na simananga na kuta Blaise na moni dai chinois to pesa ni ba mbote po bango ba yeba ki puissance na ngai na vandi na ngapi bazo yemba na monaki à l'occurrence ba comédien bazaki moi trop ba batasiala ba mama epela bazaki moi belé ba comédien ba Ans Luzolo frère na nga na poto na minute bazaki wana ngapi na vandi na nga na ba moi ji na nga bu na moni ba présenter ba mama epela ba sali moi yande zala kaka sili na monaka ba yembi nze mo présenter na zala petit na moi na fait na biso ya zala ne côté kuna ay ko tala biso maman na telemi maman bonda biyaka ba benga ona ye maman na chapeau petit biso yo moi na vena biso yo go bango ba yemba ka voix père ya père na bango a sepelisa moi public à la coste
Oui, bien, on est en mouvement. Prise. Nous mon mouvement, on a 26 bien, mais on a 26 moments. On a un fanatique plaisir. Betela e guitariste baki na bandigo yemba na yembi na moni pena public pour casino za ipe mpanza moni pena bata casino na bato nini bafani calme ngabi on a yemba mabe bien on a samutema na yemba ka na mona kala kosa kati banga bien ngai na sopani on a samutema na mona era kati abi mbozo yo kendeni batabi ayemba nanu tozoyoka batmo babalubi tozoyoka neti voile la loi dinde oto ebite so inde kona me ayemba verbité opena mona veyugo lega lola ngapena na yoki abimisi ba voix wana me ayemba non bien mais il faut na yoki bien maman blesse créateur ayabi après ayemi na trop to kati maman to yoki nanu maman mieke na simana ngabi ko sepesa batu pe na nzembo ya papa na bino dindo mokile changé na zone maman na pas guitariste abi beta deta na la deta na le bandi na banda mbala moko bandan maman nenu na tango bakoko babiso bazalaka na se na tango bakoko babiso bazalaka na sengo ngadurelinga bandeko kayembaka ngatandelero ngaloba ngatandele ngoma kiliro yore kombaluka ngayemba ngatandele ngoma belero yore koningana bana bakobota kabiso pe tokokolisa kadiembe makilie kokenda kali bosongo yare obi etona embibwe na sentiment ke batpo mo bonga bakiti sko batunzo bandozela côté ezaka likolo ngoye batbozela mato matuna katina nini yongo akomaka mawa nyonso nsima akanisa venira bana na ye ngai papa anzembaka na konzemba na ye mokili change nazali mobalingo nzokwalembaka mino na ye te oye obito na bwaki bongo nga naozeba misia bazongisa na oka pena mokili change maman na moni présenté même panisa nga songi sima soni na soliste maman na tiki mikona taliba ngo présenté nga boy yemba na yesusu moka mwani tenga mokili rechange bandeko basi ya mabala bakoma lelo basi ya ndumba bakoma kokota na makwela mapagano bakoma kosambela pasi ya mokileleki bango maman na mona presa tombola nga pena lora obina bakachi neto presa tombola nga pena zongisinga bu abi pecho mama sali obiye na nima ite pecho koyema voix veyoko bokata na musique pecho aza félicité mais obiye bino bena bozo ka mwana ve na ngazo yemba boifandika oivetanga lo yibongo na mona mama ba vena biso edombengi argent pire na moni mama ba maestre kasala bazalaki wana bate belebele bazalaka wana bana poto pe bazalaki wana na biso mbo na sala na musique mais mbongo nazoka jour wana taka na ba maître ba se retrouva poche tondi poche simetondi maboko etondi donc mbongo mususu maître on soit logoti aya chora abimisne libo. Ouais, c'est bon, Yannick dit de la CP. Et ça a tellement plaisir, mon corps. Et bon, ce qu'on présente, ça n'est aventure. Il y aura présent, ça va. Mais ça wenge, c'est un sourire, il faut se passer au final, le tout. Obi, na moni maman ba misero. Président, abina kanaje. Pour ça bien. Ngana ebi fe na yogo abina te. Fa nego yemba. Na ebi masana ngalola mama obina bolongola. Minana ya na longola t-shirt atikana sengle oyi mam na sala wana etikala histoire ti lelo ba fanatique ya la cause o ba ya présent a disait la cause so ba rep so ba morning avec sanga obi yo excellent o ya parler non na bina net na boma batu c'est bon ya ni dit de waka fois bisingabi nazaka na deux personnes ba binara mais yo kabola ne makambo pour ba no bina lo ba danser. Moi, je n'habite un chanteur, il y a charisme. Pourquoi bien les gens danseur. Bah, mais c'est mon écouteur qu'on a le garçon moi qui est là où il y a un moulala. Nani chinois. Petit ami chinois. Pour y avoir des oreilles danseurs, il y a un chanteur, il y a former un chanteur pas DJ Lacoste. Pourquoi bien il est différent. Il y a sauvé Bimisi Bango. Puis à partir du jour on a vu maman Bengam Bonzo. Bonzo, le bibo le gana et pas une adèche bois Congo.
concert na yo pour les gagner pas na RTGA pour présenter tala à partir à ta petite na long orchestre on a continué mon mouvement bon Yannick dit le Togo yeba vocal ni na liboso Yannick dit de cha et pas venir na biso voir maman et foudre vocal na liboso ser na Londres mami milinze ba tous pepe la mbetolo asepela na makasi mawananga ekomi komata lokola mulinga merempa sinangai le plus en plus kokita kita mabe lokola attention Nazana posanga mo pepe anide mo pe sanga espasa kobima jala nangana nanjoto pontango na koibo kanganga mango manzanza panga papa supriengo inabiso donc nze mona zaki na télécommande titre nze mona zaki télécommande na Chico Kamufa. Est-ce que ogogyo c'est la biso vocal o Ines Daniela Lingaka oboyembela este peuple congolais mesana na kimia unité nationale héritage congolais opposition na majorité to sangana pona kimia na esta Congo le seul mission là peuple congolais tokufi pe mingi bitumba oyo ya est ibanda lelo te soki shilo te nani akosunga biso mingi tolandaka bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre